Vérité maquée, c'est Niki, grâce et grâce. Oh, mais comme si Bango va travailler bien sur le plan social, bazana à l'école, bazana à l'hôpital, bazana à centre orphelinat, bazana à l'école, bazana social. Mais biso bateau au Saint-Esprit qui t'a pas na biso na chambre haute, comme si tu traitais ma communion sur le plan spirituel. Si manga malamu toi na TV kende panza na kosola na bi bayaka pa mosali na nzambe te kwa kamela matika bandimio to kamba oyo ya bomona nde baza eza bamusu bapesa bambongo basalani okamela motu mbongo ofan mbongo ye mpona euti na manakama nzambe utake nango na bar utake saka. Vérité maquée, c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée, c'est Bika ya côté la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée, c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala, Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Lupengi. Ya Papa Basaoula, Yona Maître Julio Kanta, Oyoki Misapi ya Joël Mbala, l'ingénieur de son. Jessica Kinsala, ya Irene Bisselo. Oyezali El Kinsala, je confirme 3 fois. Shalom, shalom, shalom à tous les abonnés de VMarket TV et à tous les fans de partout que vous allez sur tous les 5 continents, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. La Pesbino Bako TV, Yabino Ye, votre humble présentatrice, Maman Vérité Mathieu, Bakopé sans avoir raison. Micro na biso ya VMarket TV, ils ont tambola kaka, ndenge message pour tambola, encore, Maman Vérité, azo gagné, azo bondo de mon akatia d'abord. La fois passée, à Outa Ekozala, na IEPPDA et pas ya cofondateur ya IEPPDA moko kati na ba cofondateur papa Kule Lukeba lelo azali suka awa na kati ya mabor na église na biso ya Midepeke oye kambami pa ya l'homme de Dieu le prophète Fortina. Vraiment vous allez très attentif vous pouvez s'en attendre vous me s'en accompagner vraiment vous allez bien disposé afin que bolanda commission na biso ya lelo makambuni na moto osola de la part du Seigneur bana nzambe nyonso ndenge etombolandaka émission na bino ya 100% bonzambe bosimbaka bakaye bosimbaka babiki eza na eloko moko bokoleka soki oza sensible te eleki yo na nzela ya mosala na nzambe napesi mbote epai ya bapaka nyonso batata na ngai basali ya nzambe nde na mesana koloba mama Vérité Makese mwana ya batata nyonso ya mboka mwana ya basali ya nzambe nyonso lokola le prophète Miezi Antonio Miezi l'instrument de guerre mikolo na yoki boulangerie ezosala bamwa bato bongo ezokabola na bato nyonso lokola Ashintingi Patrice na IEPPD ya Golfbon lokola papa Gaston Mawete na mère na Rocha mbote na ngai epai ya papa Ngina Mau na Shekina vraiment bambote na bino nyonso bozala très attentif bolanda biso vraiment masolo lelo et que c'est pelisa bana nzambe nyonso sans plus tarder nazo présenter invité na ngai ya lelo oui maman Vérité Makese soka seki c'est que plateau ya lelo eza elengi makasi sans plus tarder nazo présenter invité na ngai ya lelo Shalom papa na sepeli mingi koyamba lelo na plateau na biso ya 100% bonzambe pe na chaîne na biso ya VMarket TV VMarket production et sa chaîne oyo batata nyonso bazosala molongo bazoleka lokola batata nyonso ndenge boyebi bamieza mpoto Bashintingi Patrice bapapa deka bango tu ndenge na besala koloba mama Vérité Makese mwana ya batata nyonso ya mboka vraiment papa na sepeli boyango lelo nayebi ke procédure euti mosika ezala prévu na yango déjà kala napesi mbote epai ya mon grand frère Atomic Vision Junior Mukabala peut-être yenda ntango ozala intermédiaire mais mpo na permetaki te na volonté ya nzambe lelo nzambe apermettre de kobala papa Fortina boni mpe ya santé ya
église mpe bafidèle tout oyo nzambe apesi yo possession ozopeta église ya nzambe eza bien biso mpe toza bien ya part de seigneur bato baza na christ bazala toesante bamusele nzambe Ok, merci beaucoup. Chez nous, les Aragas, tout va bien. Maman, m'a dit que moi, il y a beaucoup de fois. Alors que les gens ont un prophète, écoutez, on a la serviteur. Alors, maman, on est. Alors, tout va bien. Chez nous, il y a des aussi balais, aux Aragas, tout va bien. Papa Fortina, tous ceux qui étaient là, on a sigé la biseau. Mais avant de prendre la sigé, les gens ont battu sous Papa Fortina. Les gens ont battu sous Papa Fortina, Azanani. La Papa Fortina. Pour se présenter, Papa Fortina Azanani, premièrement, service à Mimitano, nous avons prophète, apôtre, docteur, évangéliste et pasteur. Na katia 5 ministères, on a Papa Fortina, tout le monde est dans le ministère prophétique. Ok, merci beaucoup. Azana katia ministère, il y a prophétique. Papa Fortina. Mutu nyonso tanga bandaka parcours na ye tozaka mpe na introduction tozaka na débit ebandeli ya motu ozalaki mbala moko te okomi prophète Fortina ozalaki mpe ta mosu ozalaki mwana ozolia potopoto ozomela miliki ti olie kwanga olie mukuwa Papa Fortina abandi makambo ya nzambe wapi mpe na makolo ya nani oyo azali comme encadreur ya vie spirituelle ya Papa Fortina moto abotina nzambe eza lepase ya ntango etina papa na makufa navandi na makolo na ye namemi na makolo na ye papa na nga na ngai différence nga na na kombo na mosala nzambe na kombo leki makasi me papa kombo ezalaki moto ntango azali na bombo na yango oyebisangaka moso ke yo okotia moto yo partout okokota yo partout nde osala lelo nakokanga avonanga miezi antoni azazali napesi ekoko mingi malisha patriage kokonza mboka nalingabe mingi aza kokwana motema mapena motema makasi wanga na bimi mpena na tata aza rebele te oyo na bimi gauche tata nanga alingaki nga mingi séparation yanga na ye kokufa mwake kufa na kongo abanda oyebisa ngai mwana to place nga na kokufa yo kozala te place bakomemanga yo kozala te ya papa opena apesanga fonction na vie na mpona obosana ete opena azalanga te ye azalaki ministère ezalaki boye te atikaki nga mpe boye te donc na bana na ye ndenge abota biso pas eleve moto nyonso ayebi yango oyo alomba yango elokisama. Ok, gloire au Seigneur. Nzamba sur le coup, papa Nathan Metila, Midebeke, paix à son âme. Wana benaza de papa et maman vérité ma pièce, papa Nangai, moi Nanga Maïlof na sima caméra, papa Nathan Diazo qui va reprendre le coup à Bana Oya Botaki, Bakoli na makolo, papa Nathan, zo sala nga ba bien fait ngo ko sala nga ba proviser ko tika na ndako to sa ba blague papa tena boy pona bana na ngai donc il préfère ne maïlo fazaka na maboko ya papa Nathan Metila famille na nga mobimba bana na nga nyonso nzambe abomba toujours molimo na kimia prophète Fortina silisingai moi pression nazalaki nango émission koyoka kombo ya papa Nathan Metila mbote mpe na papa na ngai koko na biso prophète miezi Antonio instrument de guerre ok tozokoba mpo tosilisa elengi ya interview na biso te papa Fortina namoni oza trop jeune bachaine lokola yo ere oyo baza na kanonga baza na lufu bazokunda na ebele baza na Turki ebele mpe nake Brésil naluka nzela na ngai États-Unis mais komona yo trop jeune eloko nini epousse yo kokota na mosala oyo tandis que eza basala nzambe ebele lokola bino bolobaka mosala ngo ya pasi mosala oyo pene eleki bilanga kafe na pasi eloko nini epousse papa Fortina okota na kati ya mosala oyo bon mosala oyo toloba eza pasi pourkoi eza kwa mbwa oyo azotambola ala na chaîne te mbwa oyo ala na chaîne biso mosala oyo toa bambwa oyo bakani chaîne eza baplace mosusu okokende te eza baplace mosusu okomeka te donc mosala na nzambe aza balimite ngai oyo kosala te nakota na mosala
mbele mutapema ko pousser ça le rôle azo ki ko lula mutu nga pena ezalaki neti nga mokolo komona sande donc mboka na makasi lokola bandi makambo nzambe botami na monata makambo nyonso na maboko ya tata donc oyo na koloba nini tanga na ye na mboka oyo baprofese uti na kongo oye awa asene profete azoloba ti ndenge na ye kokota lipek banda nakotaki lipek ti lelo nakomi boye nalingana te kutu yo ozoloba bakoke ya papa nata yo bano ye eglise te naye komona siko mwana ndesi koko mwana koni makasi namoni bayokokonaete vraiment mponga nazalaka oya te nazwaka bana napesa mpa nata metina oui mpona confirmation nzambe apesa yenga nazotindaka enveloppe nanga mpo tata wana lobaka liloba chaque dimanche mpona bana oyo vraiment merci beaucoup papa Fortina nzela nyonso tolandaka na mosala nyonso meme coopération ya mosala meme commerce meme libala meme na kati ya bafamille tozalaka na soki ozolanda procédure ya sujet moko boye ezalaka na bavantage na badesavantage siko toparle non sur badesavantage bando bandi mosala oyo badesavantage nini kosi okutani nango na kati ya nzela no ya ministère na ministère eloko nga namonaka so nzambe abengaka te nga akosala mosala te eza mosala moko basisa bato valer kofinga mwa motu mokutu aza te na niveau no te moaolinga lokwa babenga biso fo tosala mena boye nga akosala mosala nzambe nde bato balandaka bato bakoma basala na nzambe nape bino bakonse bofanda na bavaler bofanda mpe na bavaler na bino so omoni mpenaki mosala oyo babenga yo te baponi yo te koyela tokendaka baciki oyo koyela komoni bato soit omoni kosino kolata kosino eza mpasi kofingama eza kosekama eza kotolama eza bakoméprise yo loposi koyota mofoza nzambe abenga so nzambe abengi yo to banokulaka ok soki nzambe abengi yo te okobanda kokunda maloba oyo prophète Fortina lobi nayoka moko basali ya nzambe nyonso balobaka meme likambo oyo bi baloba yango eza mosala mpasi ofingama humiliation nyonso bible eloba de genèse apocalypse ekosa te meme jésus alobango oyo alingi omemanga apporte farde wana mema ebulusu mpo nzela yango eza kaka na leti na mieli te apesaki promese epa ya peuple israélite azomema bango na pays oyo ezokule lepe miel na kana mais ezalaki facile te mpo bakoma balekaki na banzube na désert balekaki na baobstacle balekaki na banzela moko oyo eza peke balobi mpe mabe mpona nzambe moïse nzambe na yo fakatika biso na égypte à cause ya douleur ya nzela wana nde kaka olobi soki obengama te okangabisa kotiki po eza mpena bato ebele mpe deja bakangabisaka papa Fortina oyebi alobi nkolo tika ngai soki obomanga bomanga mela tiki na wana okoka te wana kota yango na yo mais eza clair so otangi na journal chapitre 1 omona na vexe nango so otangi na vexe 3 jusqu'à 4 jonas asambelaki nzambe ayokaki na kata na mbisi na journal chapitre 1 omona so otangi na vexe 1 tina mbisi otangi bible ndenge okita po wana eza likambo omona jonas abina na mai lobo azalaki destinat yango nzambe asovai mosala oso nzambe abengi yo bayebisa mayemba oyeso akanana nsima na kini ata na kini nazongelaka pourkoi toza bayebi baponi biso ebele bayebi bazali oyo nzambe apona uta na liboko apona biso deja na liboko toza baserviteur na kata pasi na liboko deja tende na pasi ayebisa jérémie na jérémie chapitre 1 jérémie chapitre 1 na verset 4 so otali tini na setabi jérémie nayebaka yo avant okota na liboko ça veut dire tozala déjà baserviteur avant uta l'éternité tozala déjà baserviteur ya kokoma na ya kokotama ya lifela wana doti oyo ya kokotama na ya kokoma. Merci beaucoup prophète Fortina na moni tozokende bien osoulever point moko na moni kota mpe moke na mwa sujet yango eza sujet moko nazosolola nango presque chaque jour na bainterviste na biso na papa nginama ola shekina où sont les vrais choix dédiés nzambe ntango abengi moto
toza na tata biso nyonso bana toza kuna tozona papa bengaka seka masiantima lowa Istanbul yaka mailove Emilia yaka pour le Lukeba yaka binos pour se retrouver l'appel à papa mais faut boyoka siko papa lobi nini mais ça ba te belé na yoki te papa lobi ni yemo sa ba tokende no ba tingi ete pour lo beli na poni yo ta sélectionné te parmi bato azotina okende yoke oponami te ntango obengama mais oponami te otindami mpe te problème eza ya mwana prophète Fortina ntango banda kokola ozalaki mwana mokie na mwa etape kibo mwana ozokende mpo mama toyebaka bano na boti oyo naomone elobeli na ye lobi akozala mosala oyo nazomona makambo osala lobi osala mosala po estce ti ozala kokola mokolo moko mama ayebisaka yo ni papa ayebisaka yo swati bandeko te tozomona yo kozala mosala na nzambe te na mama na nga tata na nga nazomona na eglise te onga asambela te ezalaki nde so navandi na kongo kuna so navandi boye baprofete mosusu baoleka oka yo ozala profete monene kutana bapaonga ministère oyo nalinga nango kolonga nango te po place na botami na ezalaki baprofete kuna bango yo ozala profete nga bato baboya baprofete bayebi te nga mpena na ndima ministère na kwa yango makasi lelaaso na maréchal atelemi profete neza te nazoloka na kwa yango po toyebi ministère bato baboya biso na lolenge donc nzambe abanda na baprofete abanda na bapotre te na baévangéliste te te abanda nzambe abandaki abandi na baprofete ntango na bible bio nzambe abandaki na baprofete. Merci beaucoup pour la bataille na baprofete prophète Fortina relation nini oza nango na basali ya nzambe oyo baza ana lwanda otokomelana na ngola te bato baza libanda lwanda basali ya nzambe nyonso baza ana lwanda quelle relation oyo oza na bon biso na ngola tozalaka bien na baserviteur nyonso baza élevé na bao baza na se nyonso tozala bien na te oyo tobekanaka na bango nyonso babandeko baza bapapa baza bapone oyo na kobekana biso tutu aze po tokomona mpona babimi moto na moto akosala bamane nga nazala bango nyonso bien bango bazalaka bien. Ok, merci beaucoup. Tout ce qui est vers la fin pour ton chité. Mais ma table nationale, ça va terminer le sujet. Dans ce moment là, si malheureusement le Tangaka, pour moi, ma campagne au Théo. Non, non, c'est pas sujet. Dans ce qu'on comprendre, c'est un sujet où nous sommes au Théo de la paix. Dans mes canaux, il est pensé à prophète et Fortina. Balobi l'église est sur le plan social. Batouayaka liboso comme si échoua sur le plan social. Pour finir à mingi bandeko, on ça vraiment. Oh batakuna nzamzam oh kuna mais comme si bango va travailler bien sur le plan social baza na école baza na hôpital baza na ba centre orphelinat baza makambo ebele oyo basali oyo ezake bazo sunga social mais biso bato Saint-Esprit akitaki epa na biso na chambre haute comme si totraitaka makambo nyonso kaka sur le plan spirituel moto ayeli yo ntango mosusu aza na nzala ozoyebisa eke ebondela nzambe yaka tobondela nzambe nzambe akosala toboyi te notre seigneur il répond à tous nos besoins mais ntango moto ayeli yo mpe sujet okoba tobondela nzambe afongola lola avant kende zwa mwa lipa mpo pesa makasi nzoto nde memi molimo mais biso tojoue sur le plan social toza ni na baekole soki tokoti na mozindo makasi bacueke wana tosalela yango kaka nini bana bitike baza na nzela baotelengana bazolia na bacontener ya lishu rôle ya église de réveil ndenge tolobaka église charismatique rôle na biso eza te ezomonana te nayebi te na conseil ya papa Fortina na likambo mama vérité alobi soki kokotia mwa libanga lisu likolo ya likambo tovanda tovanda wana explike monde tovanda bato balobaka ke omona okepa paster asambela yokende na baka ozali na pasi yokanga malamu simbanga malamu twana tv kende panza na komiso wana bi bayaka mpa mosali na nzambe te po akabela bayaka mpa mosali na nzambe po apambola vanda
sotangi na Nombre chapitre 18 verset 6 jusqu'à 18 dans la Bible. Nzambe alobi na kabeli yo au sacerdoce yo na bana na yo. Ça veut dire apesi bango po basala mosala alobi na 11 tobi baluka po bapesa na bango po basala babike landa. Sotangi na Malachie chapitre 3 verset 6 à 10 dans la Bible. Lisez convenablement ma verset dans la verset. Balobi apportez vos dîmes pour action de grâce dans la maison de Dieu. Faux. Kuna logo ezala te soso bato wana banakata na wanzambe bapesaka te bato bazali na nzala bato bazali bakolela toza nemonte na bakatolike gouvernement apesa bango bakongo ekolo wana mbongo batonga eza mbongo ya leta na bareveil eza vision nzambe apesa bato basaliki tovanda na mayele nzambe akotambusa baye kokamba yo soki na bareveil okona bamessager badona biso mpe batonga mpe baza l'école basalisa mpe bato biso mpe toujours ya lobi nzambe so asuni tokosala ONG ezalaka na kata église ONG ebiminaka ta église oyo département babiaka eza ya ONG bato babona euti na kata ya église tozala social tozala kokabula bamama tika bandimio tokokamba oyo oya komona nde bazala eza bamosu bapesa bambongo basalaka okabula moto mbongo efani mbongo ye mpona euti na makambo ya nzambe moto akenda ngo na bar moto akesakana nango lobi so bapesa ye non te non oyebisaka bandimi wana batokenda kosambela te kuna mpo bapesaka biso toyaka mpona kolue nzambe olandi tokenda mpona kolue nzambe so tolue nzambe nzambe akiti asali nzambe ne tobenga ye na adoration ntango tokobenga ye nzambe afungola baporte moto ake bamosali na nzambe ake bakabela babe olimi supposons de 30 000 na moto balobi nzambe apambola afungola na nzela nini eleki opesa na réponse moko tokokominage te oyo nzambe apambola ye moko tata afungola manimisi na lola lipambola ekoya ya kofuluka tokabula bapart de choses offrande action de grâce remise kokabola bofele est différent nakoma mona mosala nzambe oteya vredi basolo eza kopesa olamuluku te eza deplace monte na kata bible nga tangaka bible so nafongola botanga bofongola babible bofongola de jeunesse apocalypse ya na place monte balobi ke bolongola dimi bopesa na bofele eza te ezali 58 tanga na verset 5 à 8 balobi nini yoka bible ezoyoba nzambe abi nasepela na lolenga bachaine na bino te me nasepela na bato bapesa bakola bakabola bato bilamba c'est ça babi wana ya dimi te kosalisa na dimi eza baprincipe babiloko oyo nzambe asali mpo bato bafuta soki okoti na mutuka bafutaka tike okoti na église obe koke na école bafuta minerva na hôpital bafuta nzambe kofuta biloko nyonso eza paye asalango eza nzambe eya paster te lime eza ya paster te oyeba eloko offrande eza ya paster te mpo mokili eza asauve jésus ye mwa offrande makasi biso osala pa nzambe sikoyo bato tokolia na bandako na bino mosala so biso toza te ote naka église okende kasi yaka baba yango wana ti so paster obe prophète atelemi te yebi ensemble bato ne bakoexplike bandimi wana te soki wana ona salomo alobi boye na ecclésia chapitre 4 na verset 17 abi okendaka église te lokwa bazoba okendaka église te lokwa bazoba bakenda kopesa maboita bipesela pesa so otangi na jérémie chapitre 30 na verset 21 à 25 nzambe abi na jérémie alobi nani oyo abengi bango batelemaka mpo batela nani ayebi so bato nyonso baoteya sala malamu nzambe motabe bango non yesu alongoli eloko te ntanga matthieu chapitre 5 na verset 17 à 19 abi bakoki olongola ata lettre moko te yesu aotelema liboso ya mesa mabonza so ezalaki biso oloba nini yesu ntanga bible yo moto ozolobaloba wana tanga bible na mark chapitre 12 na verset 41 à 45 yesu anaotanga mabonza te atangi yango abi na bino nyonso moto apesi moko koleka eza mama oyo apesi babible ebelibali atangaki yango te biloko bapetit grammaire wana eza bato basambeli te bato tokomi kokomprendre makambo mwana na nzambe osa koli akomprendre évangile akolobelaka makambo wana te
obi prix Jésus payé pour sauver biso mbongo ala topesa wana ngati nzamba nyama akena asa eza mpona bato basala eza mpona bato bazosufri yango ozomona bato baokomprendre te bopete bapo baa na connaissance te Jean chapitre 8 la verset 32 alobi fondé la vérité vous affranchira ntango moto ozwi vérité comprendre ozalwa bango te tosalisa bango bandimaka te ngai na karte évangile alingaka bana disciple awangana oyo yesu yongo badisciple bawangana disciple awangana mais so oza mwana to na boza plus même 90% bao na eta jamais bakotya kokamba bato so oza motema malamu te nzambe akopesa paster wana bato te soki aza motema mabe ti tokambaka wana baninga na basene na nzambe ti bakambaka beglise etonesa bedi toza mitema malamu to mabota oyaki oza na maladi oyaki na miome oyaki na sidatique ese sida pri ya mbongo wana ozwi nango ozwa mwa bezaka bien esprit de mort ozwa mwa paster asambeli milimo mabe bimi wana bolobela yango te bolobelaka ezanga pri ya pe ok merci namoni mosali na nzambe amati pena amati na lirai pena amata ok merci beaucoup papa message ekei wana eza biloko ya bantoma bamekaki batouche na sacerdoce nzoka oyo eza sacré kote nga tolobela te donc toyaka mpona koba royaume de cieux ya koka bokonzi na likolo toyebiki bafinance ya bato ebele esi ebebibebi loi établi mpe etiki biso te bacondamnation famille mpe ezoreklameka eza na famille mosusu bateka richesse avant kutosala esi bateka donc bato nyonso bakima na génération na babola toya epa nzambe toya te po toluka cweke toya po toluka délivrance ya bavi na biso surtout nous les africains donc tozobunda na sango luzaku tozobunda tosan sortir mais makambo quelque part dans mosusu na village natal esi bakanga mazita wana eza biloko bantoma nga na oloba na ngango te droit de réponse soki ezala esa biso bien mene makambo ya nzambe tolinga mena ba droit de réponse te soki oya na droit de réponse ya kokomplete na oyo mosala nzambe alobi so tozwi mpe eloko moko oyo kodevelope ngo na ndenge na yo mais koya kocontredire te na 100% bonzambe contradiction ya droit de réponse ezalaka te kuna bozela biso na dialogue de sage prophète Fortina question na biso ya suka okanisaka nini mpona bana bitiki okanisaka nini mpona bato oyo bazospitalize babeli nayebi ke quelque part na bible apôtre paul baloba ye likambo wana mpo alemba biso okanisaka nini mpona babeli okanisaka nini mpona baprisonnier okanisaka nini mpona bana bitike surtout ke baoyo bafonderi bazolia na bacontener ya lisho bazotanga te baza na baparent te bon misusu eza keta mosusu aza libanda mpona comportema na ye misusu mpe aza apumbaka na kutu me misusu pene eza ta mosusu papa akufi mama akufi suti eza te bayaka ne na ngola basutola ye donc baka eza vraiment ebele opasaka ne mpona bango abi likolo wana otuna azanga bilanga azanga biloko azalaki na nzambe azalaki na boloko aoloba mpona ye tandoleka mpona bafele azoloba mpona baprisonnier aoloba mpona bato malade bato bayina kotelekana na matie kristo okwa nga nakanisaka bango nakanisa koutolelaka na mboka awa na crise ebele na mboka nga nakona koloba te mpo baimage eza na kolakisa bino tokabola na biloko akenda mpe na ong toke toketika biloko ya ya oyo ozala yango epesi opasi banza bapesaka bakoki suli nalingaka kosala ezalaka na suli kosala bango oso ovandi pembeni na nga omona ndenge nasalaka eza mpe moko ya chaine oyo oyebani so na osala activité ya kaka osukola manage omona yango wana vraiment navandi nini makasi ezala wana makasi na ezala kola aveve makela biloko yango vraiment ezala mpena suweni
Yeah, merci beaucoup de combination à Souka avant que micro et Zonga et pas notre papa Fortina. Ok, merci beaucoup à tous les abonnés de VMAK TV, Vérité Makiese. Bandeko beaucoup na simeli ba papier, ba sunga biso na ba chaîne, na ba partage pour émission et traverser ba frontière et que des pays partout. Le compte a Tété Thérèse, la maman de princesse Fanny, na Katia Berlin Allemagne, Zambé Alola, à Mémoire Musika, Tété Thérèse, na centre orphelinat na yo Tété Thérèse, vraiment na pas dans ce ticket, bango te bazaba na ticket le père des orphelins a tenir compte na bango. Et moi te n'ai passé na basiantima na Katia Istanbul, c'est na basiantima moté ma fils Kasongo. Zambé à mon ami donc au latia que maman vérité ba servette na ela mama li ba ketch na swaki. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. La main qui donne c'est la main qui reçoit. Le coco pesaka les aura toujours les colleux et le coco où ils soient. Zambé à mon ami donc monter na kaka na Katia Istanbul. Rodi Kunda na Istanbul ba botebele Rigel Matuvanga le fils de son père Afrochik Afros Konda na Istanbul ba botebele bote na belle biche la belle quand na Katia Istanbul salaka ndeko yokana ki elagezo kende na mona suka maman vérité ba ketchi no se fo ma belle biche la belle ma fille nazo c'est la saka ndeko yokana ki mote na ngana ya papa ba Saoula na Katia Paris ne tombera jamais ba mote na ngana bino nyonso ko bolinga ba maman vérité ma c'est la polyvalente niki 4 fois maman ba opé sans jamais raison pour na kosukisa mote na ngana tina chiche et pas ya mfinu ya Équateur Ricardo papa na Ricardo dio motema nifa famille Zambé ya Lola a pambola yo vraiment nazongisi micro na ngai epai ya notre prophète Fortina azangi moto apesa mbotete aza mpe mwana ya batata na ye aza mpe na bakoko na ye lokola boulangerie ezolamba mapa mpe ezokabola yango moko prophète Mies Antonio na bozali te na nsima caméra le grand réalisateur Michael Mayola mpe mbote na accompagnatrice na nga oyo accompagnaki nga na émission lelo ma première fille ma première souffle my love Emilia ndenge naleki awa eza mpe kotonga mazu ya chaine ekende liboso nasalaki misongo na komo montana akomba chaine yango te nayebisaka journaliste wana moni nde tosali okeno yango na lelo aza na états-unis apesi mayof mbote na mama journaliste na bote oke mosika napesi aserio apesi secrétaire Saint-Joly, le Chine, mon frère Rambo, mon frère Tony, mon frère, mon aussi grâce à ses amis, Jolie, Destiné, Nata, Moïse, Gilles, Maman, sur le petit Mambote, l'ingénieur, les malades. Protocole privé natambangali partout mai mbote makasi na mesi na papa ya mboka na Nairobi le maréchal le prophète Antonio Miezi moto nyonso na aigle royal apesi moko mbote badokta Moïse apesi moko mbote anduba esemana yango pasteur lelu na président Serge bana bilepe qui nous sur le master Vérité Makiese Niki, grâce et grâce. Vérité Makiese Bika ya compter la vérité.